Sentiment c'est Sengo Makasi, hein, qu'on gagne ça toujours et Sengo. Donc Naibi qui a gagné parce que donc n'a pas sa félicitation na club nanga parce que bah ba moyen pour tout gagner. Donc Kobo ça n'a pas monté, ça c'est la première des choses. Donc staff faut travailler nango, staff technique, staff médical, bah dirigeant news, public nabiso et puis Naibi que na mema qui peut quand même moi ndambo Congo. Donc bino nyonso match mon côté à ta championnat et ça ozanga sans que nazwa message moko uti na Congo. Donc tout ça ce sont des ondes positives. Oui ça là que ozana musala mais ozape na responsabilité ya batu nyonso. Ezape poids mais ezape motivation makasi. Donc c'est l'occasion pour moi na repesa pe merci na ba congolais nyonso baninga nanga ba collègues nanga ba entraîneurs tozana na ba forum tout le temps sans oublier bino pe ba pandisa ngobotika ngaite et puis donc ba congolais nyonso quoi. Donc je n'oublie pas ma famille. Yebisa biso nini esali ke olonga na Berkane nga nazana esengwa ya kolonga ba regret nazana nango na avec club eza toujours mais makambo eza comparable te eza pe eloko na temps nango elobelinga nini c'est que il faut pe persévérer hein tolobaka kokweya yelaka mutu nyonso mais il faut koyeba kolamuka. Donc abandon ezalaka te na motema nanga ezalaka toujours que nasali nyonso so nakwei c'est pas grave on a travaillé encore plus pour na longa mbala sima. Donc voilà siko net na longi na Berkane elingolo bateke esili mokili sili non il faut qu'on a continuer on a yebi c'est-à-dire musala na bakisa susu pona na m'améliorer kolonga na Berkane sima ya korate ba final mibale ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération na Vita elobeli yonini kolonga na Berkane eza plus facile que na Vita Club pona ni na lobi yango parce que na Vita Club tozaki na équipe makasi na 2014 ba joueur pe boyi bango to une équipe makasi vraiment mais tokoma na finale mutaza ozela bisote kokoma na finale wana omoni za manque expérience nazui expérience pe na Berkane esali ke na kokolonga neti na longa ite na Kinshasa tozo préparer match à finale contre Sétif moi yebi ke mkomsu na na stade poto préparer match wana match à finale mais gestionnaire à stade Tata Raphaël apesi stade na église. Donc biso tozo préparer finale mais toza en stade te toke ko sala entraînement na terrain à Okal terrain à Zeloana. Donc tokomi kuna tokoti équipe moko déjà eza ko s'entraîner donc tozeli yango nanu ti toko sala entraînement na Zelo. Donc ozomona ke seulement o eleka ki na batunde ba yi ko entourer biso toza ki un peu distrait mais en plus au moni condition d'entraînement on a préparé finale à la Ligue des Champions. Donc to sala wana tant au monde na lo barake to sala ba miracle ba petit na biso baza pena ba tumoko bazo mériter ba félicitations baza mériter ko finga maté parce que baza ba guerrier ba comprendre raté. Même chose na 2018 dans une équipe makasi to kuta na pena adversaire azaki makasi adversaire oyo a joué biso ba meilleur joueur na biso a joué biso meilleur joueur na biso la saison précédente. Donc Fabrice Ngoma to améliorer ba condition na 2018 mais c'était pas encore le cas. Donc Naza persuadé que le club est au gagner Ligue des Champions. Naza ne Ligue Kawana Naza persuadé parce que Tozana et le Romoko malgré ba condition nyonso Tozana ngwa et le Romoko qui est équipe neti Berkane ou bien ata même Raja azana ngote c'est que Tozana population oya Kinshasa population moko exceptionnelle ya bana bazu libre beta balé. Donc soki to sali encadrement ya bana wana toko rivaliser nande moko exceptionnel na ba club mususu. Donc biso tozana vivier o babengaka vivier ke bamboka musu bazana ngote. Nini esalaki makasi ya Berkane saison yi? Makasi ya Berkane ezalaki surtout na mental hein. Bon, ezalaki saison moko un peu compliqué parce que effectif est bougé mingi. Début de saison déjà batebele bakendeki to remplacer bango comme ça un peu trop rapidement parce que intersaison ezalaki ya muke. Après tolingai to changer na mercato. Le pire c'est que ba joueur ebele bazokaki. Tant tolingai to changer na mercato problème à Covid et makasi donc permettait que bisoté te changer donc to bandeli championnat plus Coupe d'Afrique to bandela championnat na février alors que na entraînement na zaïka na 15 joueurs donc on a récupéré ba joueur msusu alors que championnat bandi déjà donc au moins problème à cohésion c'était un peu compliqué saison la saison ko karaté mais au moins mentalement en tout cas on a pu être cause. Tokoki koloba ete ba menace nyonso ezalaki koloba mapona yo na Berkane ekwei to ezali kaka sima ya elonga yi.
awa bato batalaka mingi ba réseaux sociaux mais ngai na kati ya club natikala oyoka menace te. Bon évidemment mosala na biso ezalaka boye soki orate bamatch okoganye ata 15 match soki orate moko ale bato bakomi oyimayima donc okomi sur la sellette tout ça mais natikala oyoka ata menace moko te ya badirigeant totravailla toujours na harmonie quoi. Mais mosala na biso ezalaka boye orate match moko orate mibale ale bato bakomi oloba alors ka toza quand même na président moko aza na vision toujours travailler elongo donc ça va. Sima ya kolonga coupe ya confédération tokoki koloba sikoyo ekomi tango ya ibenge kolonga ligue des champions. Eloko na eloko ezala na ngonga nango toujours tobeti coupe ya confédération année prochaine tozobeta ligue des champions avenir ezaka ya nzambe mais biso nde foka tosalaka mosala na biso donc naosala mosala na nga kaka comme il se doit et puis en espérant que les derniers trophées nanga te. Matondo mingi coach Ibenge na ndenge ondimi koyandola na mituna na biso.